Amen. Topesi bino mbote mingi, tolingi bino mingi. Et c'est mon abso koza kote po toyebike, toza na rendez-vous na bino na tango boza wana. Amen. Yango toza kote na esengo vraiment. Alors toko bondela Nzambe asala biso subolam na tango oyo. Biso na bino to bondela Nzambe permettre mitema na biso za na même sentiment ya kopusa na présence na ye to bondeli. Et pas une merci ya mokonzi. Mokoksi na tango ezali ya solo mokonzi tosali effort mokote yo yebi rendez-vous oyo papa ya mwana ozana biso na bandeko na tango oyo mpona kotombola soki ya bokonzi na yo tika ete mitema na biso ezala dispose na même sentiment mokonzi mpe likolo Nzambe ezala témoin na tango oyo na esika oyo mpe esika bandeko bakutami mokonzi espace oyo ezala komble na makila na yo régner na kombo na Yesu. Amen. 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 Toujours, encore une fois de plus, Zanga et Molinga Milabino évangéliste Mako, Nada Pene Awana, moi si Nangai, Maman Jolie. Amen. Repère ensuite comme le mot bien. Nainde Kolabino à moi si. Amen. Naza moi c'est évangéliste Mako, Ngai Maman Jolie. Amen. 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 Maman ta sabena ba Maman Jolie. Amen. Amen. Donc, tu as une émission à Sekele à Libala. Amen. Et ça, ma camarito au mingi soki au côté la page la biso ya YouTube ya comme mon Christ comme on avait vraiment bah c'est une maison qu'on a ébélé aux pambola les bota ensemble par-ci par-là. Amen. Alors là ça les sengo pour les loyo pour pambola ma aux alanga mosusu. Amen. Amen. Toyemba ta seconde pour to kotana na solo na biso. Totangi mikanda na Bible pe bakomi yo likambo ya libala sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokanga na Yesu yende kisi ya libala Monsanto. Amen. 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 Na kanti semaine passée par makuto lobela ki na tina ya sexe ezali marchandise te. Donc lobela ki ke nzoto ya mobali ou ya mwasi eza marchandise te kati na libala. Oui, c'est ça, ya honte lobela ki maman. Total c'est bande gondenza ma espéra ki biso makasi pe kotala eke moto batumi balé bakomi moto moko. Donc moto moko wa ko privé moninga azate po ami balé bazana ni moto moko. Alors to lobela ke nzoto ya moko na biso eza marchandise te eza des cadeaux. Alors cadeau wana Nzambe apesi yango epa ya papa maku o eza ngai apesi nzoto na ngapa ya papa maku pe ya papa maku epa ina ngai. Do eza cadeau on Nzambe apesi biso. Alors to lobela ke cadeau wana comme Nzambe apesi yango akokita lisusu to bien ta ko ya ko lobate ke fongola yango lelo bien lobby utiliser yango na gauche bien à droite te apesi. Donc yo mtozui oza jana possession yango. Yo ndi oyeba ndenge okoyi ko utiliser yango. Bongo to lobela ki. Ça ndenge wana oui. Pour ça tout mona ki ete muto ba pesi ba kabeli ba pesi cadeau. Aolingana ba tuna muto na sona fona mukoni. No eza déjà yo. Donc cadeau ba lobate ke tete. Lelo na lingi na ngate. Ah tout ça ba makamona nyoso peto yego lobali susu eke vraiment ezaka na boyokani ya mwasi na mobali oyo ekoloba notre au sens de 2 semaines 3 semaines ou 1 mois to 500 to na biso te Bible na biso qu'il faut être prudent et poser la occasion ezaki moko na bino to bino mbale bozo kota prière. Amen. Alors en dehors la prière so prière style faut nga bozo ngambangu pona ko boye te diable attenté moko to mosusu. Donc to meki koloba mkeke to meki eza marchandise c'est parce que ezana mutu oyo asala yango te ezana pays moko te ba fabrikaka nzoto ya mwasi bien te ya mobali. Donc marchandise eloko oyo toyebi ke batekaka yango quelque part na sombi yango kuna pe na oteka yango su quelque part topesaki exemple ya Mercedes basala yango na Allemagne mutokosoma na Allemagne oteki na France ou na Afrique ou na pays oyo sepeli koteka yango yango ne l'accepte ke différence ya nzoto ya mutu na marchandise. Alors nzoto ya mutu ezaka na mutu asala yango eza Nzambe. Donc yango ne koyi kozana facture te kati na libala. Ezalaka na facture na mutu na comprendre te ke nzoto na ye eza temple Yesu Messia amemi yango na vitrine. Kuna okosenga facture po ozozwa yango comme marchandise.
même parce que ozozwa eloko o mutu asali bénéfice ya nzambe o nzambe asali mutu te benzambe asali yozo comme sango marchandise eza mawa mais na bato ba comprendre nzambe asali biso grâce to moni que non ngai fo na bala nazala ngai mwasi fo balongola nga na mkuwa moko esengeli na ngai na sepelisa mutu o balongola ki ngai pa na ye donc mobali na ngai na ko senga facture te comme peut mobile pour ACP ça moi ce n'est parce que Bible le bien pas que pour ça moi c'est que ça m'a pas mobile na alors mobile peut pas que ça pour ça moi si exact que aya na ba condition de on a différence c'est ma comme to lobela qui semaine passée amen to continuer sur le bas qui était tu penses qu'il conseille ma casse ba maman o bazaki à mon avis son ba na le bingai un mois faut que ça to santo ça la mbala moko donc il y a dans une décision mobile qui dans une décision. Or, si koyo, tu veux dire que l'hôtel est bandeli, lui le bien est un zamba, après c'est pas responsable, ne sont pas Adam. Donc, F a eu comme adjoncteur, donc qui aide. Elle a eu la limitation, mon côté à Rolobaki, non, elle a le biboy, dans le biboy, dans le biboy. Tout à fait, pour moi, je vais tomber sur vendredi. Papa le soir le matin, mais face à la rapidation maintenant pour son journal on peut l'équipe. Maman c'est beau ça le go là on ma solo en até. Parce que tout à fait maman ça fait mal la moitié. Pour yo za cadeau et pas papa, papa za cadeau et pas na yo. Donc la limitation est à la moitié et on veut que comme la destruction que je m'abattu ba ça la makambo est à la moitié au moins si on mobile na libanda ndako libala. Amen. Amen. Avant de yango nzambe inspiré biso semaine passée le loto to lobela na lingala manque ya nini na lingala na lingala tebete manque ya bopeto hapa kwa so alfa lingala bo manque ya bopeto ekoki ko silisa posa kati na bosangani ya mwasi na mobali. C'est ça. Na ite sote comprendre muke kozanga manki ya bopeto kati na couple ekoki kosilisa posa ya bosangani ya mwasi na mobali nazoba bien kati na couple parce que faut to respecter ka bosangani o Bible lobi tango batu mbale ba balani ndenza mapesi biso accès wana donc tozolo bla pona ba couple donc manki ya bopeto ekoki kosilisa posa ya bosangani kati na mbetu c'est ça. Donc ça veut dire que la propriété est vraiment importante massivement. Pour propriété, misozo mona mutu, mutan ça propre, auto sukula, pour ma futa, akati sukia, asasi. Donc là on est sur la partie la katia libala. Alors ce que sont les propriétés zate et quand ça a dégoût. Amen. Ah tozolo bla lelo tozolo bla propriété corporale na propriété ya nzoto do bopeto ya nzoto kokota na biso na bopeto eza na ebele mais le tozolo bla ya nzoto mpona ni ya nzoto parce que ntango ngai tozana papa maku tosanta ya yebi solo ya nzoto na ngai pe na yebi ya ye donc yango tozolo bla propriété lelo ya nzoto po eza na batango mosusu soki propriété eza te na kati ya moko na biso eluka ba problème mingi na bosangani na biso kati na mbetu omona moko akomi koluka ba raison pourtant mosusu azomona soki na lobi pe mona kosepela te po eza na bato oyo alingane pete bakorige ye donc mpona ye azomona ke aza na ye bien ayebi mais moninga oyo boza na ye akomi mal à l'aise donc aza susu na sentiment ya eloko oyo oza nango mposa te mpona nini azosentir bien te donc solo moko bo exemple neti solo ya munoko ndioko ya nakanti po match beta bien esengaka entraînement ezala hein na ba joueur to ba beta match bien senga entraînement tant peu ba comme na moment ya match esenga ba se réchauffer na mona mo afa ki mambangu ba sala ba physique na kati ya terrain avant arbitre siffler que match bandi même des joueurs ba ko tsambango a vous avez sur 2 minutes mo ya mbangu donc il faut se réchauffer et ça peut ndengi moko kati na mbetu mwasi na mobali donc avant to koma na moment OK ya intimité na biso swati toza mikolo moko to se déshabiller et banem sou na kosimba ne ko luka ke moko pesa biso pesa mais soki munoko eza na solo ya bien te omona ke moko azokimisa na ipte so se comprendre pas si on se comprend très bien sur le problème grave ranine omona mutu moko maman azana itawana ne bazo yebisa ye pour améliorer mais est-ce qu'on a dignité peso silika siko tangu yozo koma na état ya ko silika olima boyoka te muninga na koloba ngo sute mais akoma siko koluka ba raison au mona koloba ka te na za emsusu nga na osanti bien te yo matakaka siko tangu pa koloba no mataka yo poloba anga na za mbwate na za sosote pone bon mbona kata chambre kanda payer mais moko wana azana raison
oazo senti odeur wana aza la raison moyen azala libre azala excité na posa oyo olingo transmettre epa na ye ekozala te parce que aza mana leza parti ya solo azoluka raison aokimisa mutu eza malamu te c'est ça yango wana ozala bien fo ondima conseil so azoyebisa yo mpo eza nango defo te ezala question kaka ke devoir moko ok ça va nayoki na yo poso mutu soki conjoint na yo a remarqué likamo ya mabe epai na yo na nzoto aza na posa ayebisi yo seke alingi yo yango ayebisi yo mponi bobongisa mpona moment na bino ya intimité bino bale bozala na même sentiment yango alingi yo soki alingi yo te akoloba te ale sikoyo yo owano comprendre ke likambo oyo oza nango posa sikoyo azokima parce que eloko mo ezoko étouffe ye aza na posa na yo mais eloko mo ezokabola bino eloko yango sikoyo eza ni manque ya hygiène oyebi nde toza na mokili paa moko eloko nyonso balakisaka yango donc eza na eloko mo te moto abotami ayebi yango nayebi te à part Jésus donc eloko nyonso na mokili toyekolaka pasi nango eza mini surtout na kote mibali mobali msoko oyebi seke namoni boye seke ozwi mutu na libanda seke te nazwi nanga mutu te babi nature mpe ezokoenseigner soki tokele yo na bashop tozokuta peut-être en Afrique na bato o bazala ba niveau ya bien ça va mais o ba niveau za pas sem soko yeba te surtout que on a ba shop okuta ba pepsoda za niveau par niveau c'est ça à part ba pepsoda okuta ba mai moko za wana à part wana sopo yebi to ke pas docteur en laxayo wa bloxoté moni pona problème ya milu ya lolemo ça là o et ça bien tant muninga comprendre yebi sio considéré pour ceux par exemple yo siliki donc bloquer quelque part na sengomo wako yala sima au bloquer sentiment la bino c'est ça parce que yebe so comment limiter pour sur les camuso ça des défauts moi ce qu'on est toqué voilà ce que ça m'a bé par exemple et ça tu mutu moko ma joli ça 3 jours ou 4 jours atambola bakolo et pas changer société ça na maman ce que conjoint remarquango papa pesa chose na sugulango usiliki pour aller comme salité on silikate donc on a posé même sur le lit ma chaussette na yo pas battu bazali hein va se sentir quand même à l'aise alors tout le monde a préparation même dans la Bible awa isali bien les gens il faut être vraiment propre pour que pousser bino boza la batu moko bozo solo la boza à l'aise même dans le niveau ya chapeau même dans le niveau propriété même dans la chambre na manda utokota te wana za tokota mais l'autre ça na nzoto hein ndeti ko to bien munoko so to keto mona même na base ya mapeka oui au mona msusu boza la bino bien na mbetu mais soit maman ou papa moko azoboya ko tia mutu na ina libeka muninga parce que akoma étouffer akora ko inspirer te azobanga pe ayebisa po okosilika déjà ça va bien mais sikoyo so batia mutu awa ni mena ko tia ndenge nini ngazo ni papa mo zola na biso abe osilika suti mais sikoyo ça bon maman mo bazola na biso kosilika te so papa lo c'est ça donc yo tia mutu awa mais avant na tia mutu awa do fona inspirer bien naza l'esprit na ko zo pongi mais sikoyo na tia mutu awa papa makudo nakoki papa makute parce que nakotika ta wana pe ekosala mate mais ya mwasi oyo oza na papa pembeni papa kosilika te so ya alobi bongo donc alingi yo aza na posa tia mutu na ye na tolo na yo yango aza na posa ke mo ndenge ewuti mosala ye kende sokola tia dodora na yo so mpe parfait tia omoni ke ata tosangani na biso okotokamela osentir nanga gaz wana te ozala bien sikoyo na sentir yango yango nalobi kende kosoigne kende kosilika te so papa wa majo la uti musala so mwana ba jara musala ngo de musala ya zo toka so ayira ndako asina mwana so na za chana blona lia ça va bête ça va bête papa allez mais ce qu'on fait la conscient tant aussi ko lia ko zela teke ba vende zele bête po buka mais tant aussi ko lia o ka sukuli le qui est moi parfait na yo ni na toto to ba dedora o tena yo si on me la mona papa bande na lebe na fatigue de la ngaki so maman mutema déjà c'est combien déjà passé tu dis voilà que tu la chambre vraiment et puis suka wana te tant yo côté abandi ke asimba sabo mais yo déjà donc ko kalisuute maman déjà na koloba maman déjà mutu se bebe na chudi wana déjà utela musala de ça bien c'est ça le ça babilo moko ya mike mais écoute ça cher na kata ba couple écoute ba cher ça bien te ça vraiment bien te même étant muto sokolaka faut yeba ba partie et ça ba partie belé en autres ya muto ça pour ça que faut traiter en bien onika en bien tala banda tongo atape biso ba mama tala banda tongo to sokola surtout to kina otika bana classe mingi na Europe
tokena otika pe bana ba classe olamuki na tonta bana bazo sokolo profiter pour sokoli soko nango sokoli wana olati soutien na butu soko sokoli te olongoli soutien wana na kanti ba mama bokoza d'accord nanga soko simila katikati ya mabelo bien na se ya mabelo senti odeur moko ya bien te nzoto na yo moko metango longola soutien na ba se ya mabelo ti la katikati o senti odeur mo bien te yo moko zo sentir on soko papa o sentir c'est ça soko papa lobi bongo combien c'est que obimaki na moi si wana ozete papa lobi bon po alingi yo ngenga na zolo baboye soki na silisi mama kota la chambre longola soutien yo moko sala ndenga na lobi o sentir o lobate a la raison. Oui. Et puis on peut ça papa raison. Alors nous on peut ces raisons. Ce qui nous a amené à malamu, le bani que pardon. On dit le bina silika qui, mais le la comprendre. Voilà yo qui marche le lobby ango. Le bina quand c'est qu'il bano solana ser wana, ozani na problème yango elenga raison wana. Mais ce qu'on a comprendre ma que zalaka bongo eza mabete. Mutu moko te aileki muninga mutu moko ayebi nyonso. Biso nyonso tozoye kola. C'est pas makuta loba même ko pumbwa la butu balakisaka yango. Oui, yango on le vélo moins important ba et ça qui est vraiment le bac qui est et là on est sur l'accès à mon monde donc et là les mots tu même la musala nzambe tout ça donc tu es obligé tu as initier côté à oyo ba relaxa yo musala oyo ba relaxa yo so mutu pas relaxa yo yebe ba lakisa ka yé quelque part na mutu moko oyo yebaka ozala na maman donc so besoin la seule moko yeba OK il y a yebe plus que ngai ça veut dire que vous allez ngwana c'est ça même enseignement les gens va que on peut ça va se mettre baptême mais il y a bien monté muto bien mal fa l'action les hommes les apôtres ya bête papa c'est ma baptême les bien bien té dans ça ndeni papa yebi ba l'action quelque part on la yebi fa l'action amen on peut y poser l'action biso la sa maman lelo ils appellent très bien maman la conciliation papa la ngasa va sur le mot que non papa te musala talaga bo il faut que sugula tikalai non dis dans musala tout ça que sugula akela ara c'est comme maman bonga ngamo tana chai mais tama ça va tsudi wana pena bana kwa sala sorti eza malamu te ndena abi pona ba mama côté soutien eza même na ba sous-vêtements biso ba mama soko tchaki na o protège na sous-vêtements eza moi bien habite que bien mais ça moi bien pendant la journée mais soko okomi na butu olingi olala vraiment bolimbisi mingi to saka ba pipi to saka kaka même o tchaki protège au mona que eza toujours bien te tant on la protège au continue à se couverture ou ya quoi être la drap et loko yo au fini comme on a que ba gaz moko bando mata tant so papa ko supporter pour ebi caractère na yo o ko silika mais yo mouvement lelo mekango ko sokolate mataka na mbetu bongo fini ka tina mutu on senti gaz mongoye e bando mata ya bien te alors tant on li protège yo chaki na tongo OK na ona toilette au sokoli mais mai ya mingi te mais au sokoli on se soigner aux amours à moi so ebi biso basi côté ni na ko ko bongisa yango bien pour na zana papa parce que cadeau e bana era fungula yango te eza ye et quoi ba RT ko na fungula na 6h ou bien na 22h ou bien na 2h teza ye ce ko mo fa ki ana ngana osandeni olongola ki protège olongola pe sous-vêtement wana ce ko so ki protège te banda tongo zo sa pipi kaka on voit que sous-vêtement wana so matina on mbeto finiki et puis ça magaze ya bien te ce ko so ko la moto ba fatigue za na za mama na ebi longola ngo tchon quelque part mais on se soigner au bongami bien ozu mususu oche on mona que lelo meka yo moko finiki o senti que oza à l'aise tam suba moko sa ni eza nango te papa pa ko simba loboko na se akobosa pa simbi kota so la senti ne lokote mais tant otika ki bongo moi e pa simbi okota c'est tant malinga sima a changer ba moko na ba mouvement linga ki asala pondini akumpe ko banga ba makambo ya kutikuna oye tout fait zolo na ye mais te mabi ke biso pe ba mama to montaka e musu facile akomo banga ko aloba que son na lobi boye eza bien te. On comprend pas? Oui, très bien. On a zoba yusu pour la biso ba maman yusu papa ayebi vraiment bien te mais na zoba isa pour na biso ba maman to yebi yango. Ba papa puis ça peut ba problème parce que na ko mona na propriété ba toza sale mingi eza ba papa. Vraiment bolimbi mais ça vrai toza kati ndako mabala to yebi. Pour maman c'est difficile aller na sous-vêtement peut-être à scolaire na to mais papa son maman contrôler ta pour faire na 2-3 jours. Amsutu folanda mais na monso o tesa na mobiliser bien ndengeni otamboli journée mobimba ozo sala ba besoin journée mobimba mais ndenge so baka eza bien donc côté ozo ba papa pe baza na saleté plus que biso ba maman mais na pamba de nzambe ala ese bon pongi atie abemi f amne tanga za po amone ke jeke na ndenga lali wana aza saleté la f tanga za
kaka comme ça jusqu'aux soins ailleurs c'est ça omoni tanga kola mukaloba leki bilambo déjà baby pono molala ki ono toki longola ngo senglo e baby sous-vêtement ne baby chaussette wana manzaka eza bien te soane ya wana alalisa ke pongi amemaki ngai na yo mama esika wana yazaki olala poto zo soin ya papa eza esclavagisme te avant tout occuper bana bayaki bakute biso mibali donc faut occuper po yende mutu ozana air nyonso soko inspirer odeur na ye alors faut azala propre pour bozala à l'aise na mbetu na bino parce que mbetu ya bino tant bozo ça na cadeau na bino alors faut bolinga bino bali bozala même sentiment nde boko vivre oza ba surnaturel auto le problème ko wana ba sentiment wana ngala ko expliquer te pe pa mako ko expliquer te mais tangu moi ba solo mobo eza ba gaz mobo eza ko expliquer ba tout au senti ndenya na senti na ngai nini bible lobi kuna ke mobile fa ko ça posa à moi si bongo pa amen na ndao le blakota ba maman mais bible lobi mobile fa ko ça posa à moi si ce ko ezape na ba papa pa mako amati na ebite position mo pe nazo ko mata po ba misuba ninga ngo mingi na ite so eza na bible mais ngana na monate ya moto lo ba mamera fone eza wana soki po yebi okope obenga biso sungi ngai dans ba ko mata po e commande ti monotonie eza na papa pe amati asilisi posane a komi satisfait akiti aoyeba te ke na ko kisape posa ya mama mais kuna na jeunesse et le but que mobile fa ko kisape posa ya mwasi na ye amen c'est ça donc ndenge maman je le bateau que la mukana la Rite chapitre 3 Rite chapitre 3 verset 3 là la thème là sokuna verset oeza déjà Bible le biboye lève-toi parfume-toi awa Naomi mutazoye bisa Azeb Sarit habitelema pe chama lasi ya solo amen puisse met les beaux habits tiape bilamba ya kitoko do ya mutuya c'est quand on a mis en ordre bon pas Rite en ordre de ce que Rite qui n'est pas à Boaz donc en ordre na Rite akutana mobali donc et monique ça na pambate donc pour okutana mobali na yo okutana mwasi donc ninga ke ozana solo malamu ami se Rite so ke kuna ko lobate donc to za so malamu lobanete mais solo ane lobaka amen obina la langage mo baba mutambo maloba na ete mais mbongo ne elobaka donc to ozana solo malamu moi si moko akomipesa po epe azala posa sentir solo wana parfait ni noche amu yakote mote tika cha mtu na awa pona sentir fraîcheur moko boule papa pa olinga yeba sous-vêtement no lati nazoka solo moi kitoko est-ce que ça sika ça moni abne pakula parfait bien pompe parfait bien pe lata bilamba bien lata nini pyjama no na bien papa pe lata sengle no na bien so pe nini boxer no pe bien. Et ça bien. Il y a un moment à passant au bout ça conseil vice versa papa ou maman. Musala ozanga te so ina ndako na fatigué. Ana sukula ngati na lali non. Oye o se préparer na yo, bongami, fa na yo, o le telle télévision RMN coquille, ou quand dans la chambre. C'est pas que papa a obligé au cas. Ma gaz ne mange la sur le bawana. A hôtel musala ou a gagné musala te, mais yo gagné musala oye, ou boy ko sukula pour fatigué. Ils ont bien été. Il faut faire un effort. Comprenez maman? Il faut faire un effort. Pour nous saler au kokaki, au kei. Bachebe overtime au saliango. Mais on a un peu poète au bonga mosukula dans les minoko les matés. Falo les magna pas besoin overtime wana. Dès mon papa, nous ça c'est dans notre 17 heures. On a comme 20 heures pour. Papa c'est le 3 heures. Au lieu, j'ai ma cassi au telemi, au procès, au bonga. Surtout le reste à la mon sous. Alienguba, les makayabu, le je pia, papa na matin na mbetu. Ok, qu'est-ce que les longi? Pour moi, c'était un moment ça lui qui est au brosaka, et comme ça lui qui est au brosaka dans son silika. Ama ok, la mbetu au sous les longité, ama na côté longi. Te ya ba so sur les longpongi kata. So comme maman so abika brosé. Te comme kate. Ok la solo. So ko lo ba kolo, ne mo ko te so lo ka tera. Qu'est-ce qu'on a kolo na chaussette? OK, maintenant so ma kolo so ki osokola koto nyoso. C'est ça. Po aboyi po. Et ça alors on a na kolo, po so ko silika ma bomo ka kada 3 jours. Toi ba to ka kada 3 jours, ça ma be. Mais ce ko yo, alors vous allez bien monter que plus que vous bon ngami plus que vous pesa même partenaire na yo azala l'aise. Papa maman. Et ça bon.
eza bongo déjà bilo musu banguba wana ba air tardif ya dia bilo mugo ezali na moi gaz na mo siko olie nguba olie tsafu olie nini déjà olie madesu si ozu nguba ole bosilisi ozolobaloba omatala mbetu tozwi safu ole mama baba oli butule kote musu yoboka yo système kasi nga azoloba no fotela ngai siko azotela oyoka ba mlo ozoloba Sotana so yoka bakazo yoka zo kimande bakazo wana soko tanga lo bakende ko brosser donc ndako bébé dona bana ba oyambangu what's wrong nini ponini bakolo banote ke brosser a cause d'exemple est-ce que ça maman nous tata na ke brosser est-ce qu'il y a ndako lo baté menga yoza nga donc ngana zolo pona lingi ngana sentir bien et pas ina yo tema comme la kanda yo ko sa la ngai te yango tozolo baté papa possibilité maman à part munoko à part nzoto boye suki pe suki ata pe biso ba mama to kangisa ba mèche to vana ngo moi biso to tia mai rare na mutu eza na tire ya basi mais to comprendre que suki mèche tant to vana ngo 2 semaines un mois sans ekota mai papa pe tanza aso sentir solo yepe ayebinde mama pa o montaka ya mwasi tango papa oloba ale osiliki te mo va o mona ozo sima mutu na yo ka so sentiment que gaz moko a bien te oko sokolango osino se choix au cas aussi eza bien. So boubou boubou donc mutu a tel gars maman suko kaza oka de là bato zo reconnaître que tel suki wana déjà les témoins se couffent déjà le exam ala muté le wana ya no mo fo bo c'est mi kemi mais ça bi le roto zo perdre bani mon ni beso à papa même ga maman ça vice versa mo ko na beso a bimi tango ozonga faut que maman ne témoin ne zango bima to comprendre maman comment ma business Europe bi que maman ban et tout cela mais il faut faire un effort donc faut maman il a la tête de fois ça toujours display donc ton côté marche yo bima pour aller travail na nganda donc mutem na ngiche kudu oh maman na savoir ngali ga show itawana maman kana ina tia batala zonga na ou mérite mais so bonga ngwe maman donc ça veut dire que moi ba changement itawana et ça va bien so ngabe maman so bima kita ngozonga ngabe na robitika te kengana ndimaka yeso ya kutaka na net zololo te akela ye quand on zonga ngabe de cravate na ndao maso balanga te quand on ozo kenda ngabe te na nganda bo mi le ba cravate to mo ngabe kasi nga cravate c'est ça so azo balanga bongo mais a sepeli procès là derrière makasi eza bien mingi c'est ça eza bien en tout cas tout ça est fort na propriété à part ça mona eza obligé te za ndenga couple na bino na nzoto ya peut-être na kala na zo même sur Afrique bientôt la possibilité to eba quitter mais le long mondial a la grâce même ba kisi pour na kolongola ba poil eza ce qui bolingi ba poil eza bien eza couple na bino mais bo bongisa yango eza na ba kisi e kozala bien mais ce qui bomoni ke boko kana bino te ke ba kisi wana no soko sokola osabo eza na ba kisi e kolongola ba poil pour excès ba poil so zo sokola pe bien to zo ozo ko entretenir en bien te et puis ça solo plus. Donc il peut ça solo plus parce que tout ça a besoin aux pas ça et autres tikala au matin et ça la solo plus bana kutu ya bébé ni on zo bien Afrique na bota kitena ebaité mais na Europe to zui grâce wana même mutuna abotita yebi to ça na ba white ba papier o ba sala biso pa musela ça jana ba solo parfait donc ndela yebi ke mwana faut pas musa ya sali kaka faut pas musa siko kanisa yo mukolo et puis ndeto lobia o le madle su banguba ba wando bloquer pele makasi ba gazi wana nyonso ko sokola bien exact oui makasi la matita madesu Bon soko sikoyo. Eza matiti ya makemba. Kasi. Ali yango e bien disela nguma likolo. Brosepe o brosete papa limbisanga mama sikila mama te so le bindi mwana. Mama be limbisanga iko sikila papa te. Ko brosepe te mais na makambo ya ba poil na zolo parce que ba salté wana so kangama na ba poil iso bota ba couche. Et yo so mo akela utina ngako sokola. Et puis ta auto sokola ba loba no pété. Que okasi ko okoti bimingambu. Yo mto ebi ko sokola ni te. Azala posa na yo yango azoloba ke basala bongo te kosokola ezate ke mutu asala 10 minutes 20 minutes 30 mais koyeba kosokola ezanti mutu nyonso alambaka na ye mais koyeba kolamba mutu nyonso ateyaka ne mais koyeba koteya eza na papa na biso moko ya loba vraiment bi soki na présente o bana na ngai bazoteya bateya mais soki oyoki nga baza kutu même pas na 10% ce qui n'arrive pas que pour santé na PC moto musika aza papa la doté tout cas là donc tu as bien le tout cas ateyaka ce ko ba pas maku so ba yoki pas moko soté ba pas maku ateya mais so ngala bani ba pas maku pas docteur zé le roté omoni
donc eza bato bateyaka mais eza mutu so ngoyo ke te to yango na kosokola mutu sa sokolaka mais eza koyeba kosokola eza mai koza na wa mukie mais nayebi ke mai o avesila Pama comme koleka zaki na ndeko auto Belgique awabi passe Afrique noblesse abi mai mukie dans au côté la toilette abi kati ya mai non mais nakuta moi route zo tanga na moti okoma la toilette kiti les sous mais tant okota kuna oza rapide ba parti ni noblesse ba parti no konika bang pour mai kosila so le lonza ba saso grâce na poto doki donc mai eza nango Benoît eza na poto ka Afrique pays ko eza na mais lo mutu so na kisa Benoît ndeto za mais siko yo oligite ke bakisi wana nga ba na olongola te okolongola te yeba ko bongisa yango po muninga na yo conjoint na yo azala l'aise acha yo pas l'aise soko moni ke okoka konika yango ndenge sengelite bakiswana eza bien olongoli yango mama akoyi kolakisa papa akoyi kolakisa mama eza nango lisumu te mais eza ndenge ya couple na bino biso tolinga ke moko aluka raison te na ntango ya bosangani na bino ke o te esalaka boye nga na otala koto de eza bien te soki azotala koto mpo na raison moko boye mais raison soki alobi na yo yango donc irakika ndako ya problème yango ya biso ato siliki na yebi ko benga nonga ko koma mais na lingi te ko continuer bongo yango na nazui facilité wana par la grâce de Dieu na ye ko lobano ngala lekite mais ngala lingi ke yo pe ozala bien na libala na lingi te ke raison oyo ya ba odeur et panza libala te po eza nango possible to bongisa yango oui c'est ça eza nango possible yango na moni na kaka ba partenaire oya comprendre te mona ke beta lisoro pa moninga na ye master abenga mwasa na momi momi so compliqué nga mabe oh non non sukula bien eza kama websa camarade libanda te mama beza kama websa camarade no libanda te eza kama bino mi bale bobongisa mama ok la compagnie yo bima peke sanga solo bita mo bima kota ba magasin na ba parfumerie luka weza strong tuna ni na sala mama so moni opese d'importance surtout papa to ali ki ono kata sala ebina nga déjà oyeba kiti yango bazolo bana yo ote ki teti ya nini koza toujours te ono ligrodo na mabe yoka ekozala bien pour bokene mulai mama pelenge zawana mama ibele mama omona mitika na musala so uti 4 kuna zongi desert akansi 10 heures na journée mais ba kuna zo ke na musala yango na pe na préoccupation la soin na ya nzoto suki kuto mona 3 mois donc bubula comment mutaba blomo ba tshaba la mtuba ni périg c'est périg ce qu'on a tout on peut pas dans bimaka on s'attend à périg te poser ka bonbongo au moins peut-être suki mo sala mukoni donc ça ba défaut et ça ma bemingi on va suki comme papa ça balana ngati yango faut dans solo ngona maman babika papa maman ça balangati donc il faut que le ballon moi il faut créer ka il faut créer donc libala les créativité chaque jour le après ça ni ba méthode te quand na zo ba ke papa amati akiti pa ma coupe au loba ki amoteza côté ba papa amati akiti sans que maman a satisfait ça bien non ça va la monter qu'on est au comme kuna le premier ça que ya mwana moni ça na important makasi ko yekola so ko yekola te mon peut so passer so ba mebele pa mala mutozui mais tant propriété ça ya moi ça mon bain na carte chambre donc bon ça est là au meuble pour comprendre monter vous pas imaginer tant bien vous à l'aise vous en état bien vous pas vraiment donc ça vous a bien préparé bon ça est là au comprendre alors assigner bon ndenge nga lobi boy ezana ba ka OK bino mbale bozala bino vana na bozala bino na kati ya moment na bino intimité mais papa amoni kaza déjà satisfait akiti na ye OK na comprendre que c'est akiti na ye maman ebisi sili sino ufa no boy bona sani siko yoso fana na siko ngai na sani ngala lali te ya ko ba ma bo ana ulinga uloba ngote te eza bien te ba mama pe bazoloba mingi Bible lo bien pour ça moi c'est que ça m'a pas mobile na soki yo moni ko sana o fatigué lelo o ko ça pour ça na mais olingi ko ça pour ça no ko toucher mama te ko toucher ngai te pour olinga o chauffer ngai o réchauffer ngai après yo o kitina yo na sani na lala est-ce que yo zo mikanga na yo zo mikanga siko nga sena lemi na zo mikanga te ponga ina koma ponga na za satisfait donc ça na babisika o yo faut toucher exemple babisika oyo faut toucher pour ngaipe na epi ko lobona ngala te pour ngape na se soulager mais sikoyo ezana ba papa so maman lobi ke aussi les sokiti
Ce qu'on a ça, aujourd'hui, quand on a eu des Bibles, le Bible, il faut que ça pose ça. Donc, on est obligé, il faut tout na maman. Il y a un temps aussi, il y a un temps où tu style ça rapport sexuel, il faut que tout na ça va. Dans le pas ma quoi, ça ne va pas, c'est comment les lots 3 sur 10. Ah, bon, on a dit c'est mais que mal. Il y a beaucoup de faut alinga kanisa na ça qui ni lobby dans la bande la main joli combien même si 8 sur 10. Donc faut alinga ayeba est-ce que des wana ezokende wapi? C'est tu vois ezok ça va na c'est moi les lots vraiment à 5 sur 5. Ah, ça va. Natika pour ce que la lobby na été ayeba ta mona ka ça va baluki le tenga na c'est que les lots vraiment et l'autre côté. Si qu'on fait alinga yeba qui ah est-ce que notre travail dire non c'est moi c'est moi micro travail dire dans le paiement Nicolas paiement que pour nga na ça satisfait Bible lobby bongoté omoni elo mo question na répondre comme kana ande maman lobby que papa moi répondre ça nini et ça réponse moi ma belle ça fait insolent normalement devoir à papa en tout cas ma papa faut ça tout maman a la satisfait et ça très important pour osala nini maman a la place monsieur ta ko kende à part yo nengo zawana alors so compter toujours pour toujours te belé ba famille belé zo consulter biso surtout na cas oyo na sala nini bonga na sala nini non ça réponse est suffisante réponse à malamu zaliete papa il faut que ça la effort qu'on satisfaire maman très important pour ça qu'on est le na sala nini lobi na sala nini alors diable a reçu na maman. Alors, les élèves malamu pour réponse de les autres départ, ils ont réponse moko ya malamu te. Insola et le misi ga maman. Vous avez dit que là ça dit aux gens le salate. Entre la Bible et le Bible, faut ça moi si et koksama et pas mobali. Ce sont les Bible le salate sikoyo. Il fallait pas toucher gars. Il fallait pas bien causer le salate. Mais en bref, tous les jours eza ya kokalate. Voilà photo yeba yango. Tous les jours ya kokalate. Mais il faut faire un effort. Il faut faire un effort que la question est à la rater non ça ligne tout ça nous les a bien donc il faut rappeler la candidature ce qui au moins que maman nous devons la candidature que maman yo de aussi que tout maman en tout cas ni bon donc mais en tout cas vous avez la candidature ce qui est important moi joli ma papa en tout cas bon c'est effort. Te me côté wana non papa maman me côté wana non me côté wana maman bazo déclarer à mingi papa zakara na sa nini a fini que maman on va au monde non côté wana maman va au monde pas d'émission parce que moi je pas d'émission tout ça va venir na ko sala to papa ngwana ni na ko sala pour ezala bien pour bakawana ezabé base il y a distraction il y a mabala tu ezabé base il y a porte d'entrée moroboye et memi batu na matata suka na libala donc il y a mon moto boy ba mabala ezala na désordre pourtant papa zoloba que na sala ni nyangwa papa autoté a kalate mona ba femme o biso ba mari de nuit ba kuna bango ba femme sope à midi so ani pourtant otiki maman na posa wana tango akolala déjà bolani na kanda ala déjà na kanda ba mari de nuit ba ko profiter maman ba pas sentir que a se soulager na ye amona ko dire que tout là-bas na nzambe ba femme de nuit na mari de nuit na mari de journée. Et ça bon pour excès likambo azo ko kimle ba posa wana ba visitation ne ko ya ya mon frère wana lo ba inoka ah ifa shanga ikutu mbutu musika do ya ta 12 14 c'est na kanga ka ba femme de journée ba femme de nuit. Et ça qui te côté donc papa ko ba kete nga fona ko sa posa moi si soki mukola ngo ko kite ndenga na lobi na bala pa ma ko tele lo vraiment 3 sur 10 lelo 5 sur 5 donc so mukola ngo ko kite oyebisi mama te il me comprend que la monde va que tout ça tu n'as travaillé mingi bien te mutu nanga et ça qui concentré te mais limbi ça n'a dérangé na ça réponse bien maman aussi gâté bien na ça l'effort papa ça là papa ça là pour tous les jours mais ce qu'on a le lobby que na sepelité c'est pas c'est comment me calba te na on me kaka na yo na me kaka na yo ndena yebeli yo lelo la moni bongo te ngwana na lobby c'est ça donc ça important bande ko langai makamuso eza un peu difficile mais ce qui possibilité à numéro téléphone ezawana ou bengi biso to solo nango mais eza ba possibilité belé pour ba initiative eza belé ozaki les deux partenaires beaucoup sepela la bino vraiment makasi mais base to lelo ezali oyo bengami propriété ya nzoto amen en tout cas to lengani mingi to mo kuna mukanda riti Naomi azaki kutuma mo abota riti te azaki bokilo mais aipsi riti bongama telema bongama
malasi tia malasi ya bien lata bilamba ya bien tala mama bokilo ala zoloba bongo siko mwasi na yo moko mobali na yo alobi no kete kende sokola tia dodora zwa pepsoda soki aqua fresh ou bien nini ba colgate salaka ba wana ezala ngo ba kombo ebele oyo ko salo bien so pe biso to ba kombo te ba docteur baza ba dentiste baza so mama lobi kende pas dentiste papa papa pe lobi mama kende pas dentiste eza mabete kende pe ba docteur ya po msu soloni eza mabete Naomi atindaki Rita zaki bokilo bongana yo toza mwasi na mbali pa mako eza mabete ya wana pona kosugisa lo toke kosugisa eloko aswara ngina loba eke ba papa na mama o basalaka mingi mutala na tei na ye ya semaine tei na semaine azana jean nemo wala na chemise nemo boye donc on change ka blamba sur samedi avec ça mabe soko utino musala soko sukula yo usi la mano propre pantalon to survêt lo mo ya relax ou la tia propre va makasi et update pe moko rabino so ba mama mais so o sukuli na yo mo so le suka ba tenyo atenyo na musala na tiji no la semaine e mo pesi za wa so ma mbalo ka semaine mazaleka kubuka lundi kubuka mardi kubuka moi pe kubuka kande ya malamuti babilo kana musala ba mama tungulu hein ba ai ba ingrédient donc propriété fait partie de cela maman ma chambre oh maman bono lati bono bima tena malanga te na nga sa mo musala cuisine ngo ba mbali a comme déjà c'est premier peu excitation il y a partie à propriété oui on a un mutu donc na ba suyetenga batenga ma on a que ça va bien minité donc so que comme il y a tombo moni que ça mala muté ba numéro téléphone za wana mais ça mala mande kona biso to lingi bino mingi makasi vraiment donc ba makambo oyo za mazo pesa to ya comme ma awa ya on to zo ya na propriété dans les mariages dans les corps c'est très important sala na yo mais za ba déodorant na yo yeba ko changer bilamba na yeba ko brosser bien yeba pe so lenguba o lie mitinga o lie biloko nyonso yeba ko brosser et puis pour que na mbetu amen amen on que moi ba maman tel kama lwaka ezake na bino mingi soki mitema etutami esepelite na ande kona bino bolimisi vema kofinga na te me mamero afone eza wana tosola tobomisa na bino ngape naza posa aide ko te pai na bino amen tokobonde la juste pour la bandeko oyo tant sous propriété nzoto eza mosika ba vie na bango tant mosusu partenaire moko à côté na dégoût makasi vraiment alors nzambe a restaurer apesa makasi amona bango surtout ba obalandi ba yeba eke tu vas se préparer dans nzoto pour être intimité na bango za malamu to bondeli nzambe encore une fois la puissance n'est pas na yo Seigneur eloko moko na nzambe yo sala ni bana mokonzi parfumé chocolat la taille de la baki toko kende ko mona boa nzambe na bikama so ya couple oyo nzambe ba négliger soin oyo so ya ba couple oyo nzambe propriété ekomaki ya bokabwani na ba nzambe butu alelo ye epai na yo oyo sangisaki bango yesu tika ete butu alelo nzambe nazokondela natango nzambe bakoma na meme likanisi ya pardon seigneur ya koyoka na nzambe na ngai ya afin que libala na bango ekende liboso nzambe afin que porte oyo efongwamaki ya bokabwani ezwa lisusu epakti te na kongo na yesu mesia oza nzambe oza d'accord te na séparation mokonzi na kembo kati na baoyo osangisi na libala mokonzi tika ete ozala nzambe na pokwa lelo na kombo na bandeko baza propre bapartenaire baza propre bacouple wana bandako wana nzoto na bango tokobona eke nzambe a mettre bango ba continuer aux alabongo jusqu'à la fin to bondeli nzambe ya solo na ina bandeko oyo nzambe baza propre na nzoto ya wana Seigneur bakisela bango nzambe bakisela bango nzambe afin que baba ko gérer o ezali bala na bango mokonzi na nkembo pe bazala exemplaire Seigneur na ba o bazolanda biso na sima mokonzi na nkembo sala bolamu papa tia bango na même harmonie pour ezonge pa yo na kombo na Yesu nzambe torande gloire epai na koloboza nzambe malamu totomboli nkolo na teme kitoko nzambe opesi biso propriété dans le corps tikete kombo na yo kumbama mpe esanzolama Seigneur Jésus na tiki chaîne soit comme Christ na maboko na yo tikete nzambe ofongola baporte Yahweh, pourquoi pas même les serviteurs nzambe baya na chaîne oyo ya na bikamwa tikete kolo propriétaire la chaîne o le visionnaire Seigneur Jésus opambola yake le mosika au le kantalement na ina kombo na Ismasia. Bongo, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.
na biso te sembolaka loboko sembolaka loboko sembolaka loboko na Congo sembolaka loboko osalaka nzambe ya Congo kimia ya Congo nzambe na maboko na yo osalaka nzambe ya Congo kimia ya Congo nzambe na maboko na yo bamama baza kolela sembola loboko bilenge baza kolela sembola loboko bajeni baza kolela sembola loboko na beni baza kolela sembola loboko na Congo baza kolela sembola loboko na yo ozalaka nzambe ya Congo kimia ya Congo nzambe na maboko na yo ozalaka nzambe ya Congo kimia ya Congo nzambe na maboko na yo bamama baza kolela sembola loboko bilenge baza kolela sembola loboko babebi baza kolela sembola loboko bafaser baza kolela sembola loboko baza kolela sembola loboko na yo Kongo ye esamboka na biso ntango ekoki yawe sembola loboko na Kongo tosengi mawa na yo tosengi mawa na mboka ya Kongo tolembi koboma tolembi bafeli na Kongo tosengi justice na yo tolembi makina kotanga tolembi bafeli na Kongo tosengi justice na yo rabuni na ngai sembola loboko na mboka ya Kongo sembola loboko na mboka ya Beni na Kongo baza kolela sembola loboko bamama baza kolela sembola loboko bahoyo bakufi yawe sembola loboko biso toza kolela sembola loboko
masanjoli ebutaki tiselonga elonga na yawe elonga na mokonzi na nyama koki kondima atika kiti ya bokonzi alaka nzoto ya bomoto akufa apesa elonga na yawe elonga na mokonzi mokola liboso na kuna balobi alobakaza nzambe mokola mibale balobi totala soki ya kosekwa mokola misato asekwi yesu azali mokonzi yango totatoli elonga na mokili mobimba elonga na yawe soki elonga na mokonzi bakoki kosala election mpo bapona président pasi ya biso nzambe mokonzi aza na poselection te yango totatoli elonga na mokili mobimba yango tolodi aza nzambe tika tokumisa yesu elonga elonga na yawe davide abulami kopesa ye elonga na likolo makosoza elonga mpe na elonga mutu banga na betu betu tafutuka na bwana na betu betu ke yimbila nzambe bino obinaka ndenge tozongi na kikuti to na bandondo nasukasuka to na pate tukekila na bwana na betu baketuke yimbila kanza